tozali ba koko ba comédien ya Congo. En tout cas, bo reconnaître biso tant parce que tant mundela nano ayete koko mkongo ayebaki botanique na munoko mboka na ye. Français soko na lobaka ngo pona souci ya Minerval tata futilanga. Fil na nzembo bina film. Wana ndenge ya bayanzi na bateke onsoso ekoki kobora mboma bolengo tata mwashe yale na porobolome ya lovongo bongo lisusu nzembo mususu pe ya bina filega pona lela peti yango danzi émission na biso tolobela émission ezanga polémique émission ya mafinga te émission epesaka toli émission ebakisaka implice na vie ya bato na émission na biso tolobela lelo toza na invité na biso tomemela aza papa na biso atona mingi na maboke na série wana ezalaka maboke eza na bato ebele bayebi ete ngamo mpe na yebi penza yete mais ye moko comme aza en vie babi tolinga bango tango baza en vie toluka toyeba biloko na bango tango baza en vie. Sans plus tarder tomoni invité na biso akoti tosola na ye yende muto akoyebisa bino aza nani et tout. En tout cas, vous allez belé, vous partager, vous liker, vous s'abonner na ba blog na biso tozo sala. En tout cas, ça la biso bien makasi. Sans plus tarder, mbote papa. Mbote. Papa boni santé, boni ndako. Boni donc baote kangate. Baote kaote ndenge. Kasi yo tuninga boni papa. Papa pardon c'est présenté pour na balandio ba olanda biso na yebi ko sexa biso mingi okanga biso panzi eza na bato ba yebi yo batala o déjà pe ba o ba yebi yo te o se présenter soko zanani o salaka nini et ça biso bien makasi bo bande ko babolingo bana poto bana Afrique bana Asie bana ya Océanie po na yebi ba congolais boza presque partout na yango na pesi bino nanu losako na bino na kanisi mingi pe baza kuna bayebi ngai noko mafura oyo salaki na minzoto wela donc à l'époque donc to sali pagai tango badanga balongwe biso to koti ngai tadi muninga na nga tadi penza likambo misu en tout cas nazolo bangone be mission trop bana poto bosunga ye en tout cas nzoto eza makasi mais pona komona azomona penza bien te ngai mafura na sana minzoto apesi koyo nzambe anomenga pona utaki voyage pa na ye anomenga porte parole céleste mubotami ya sika ya ye na génération oyo alobi naluka mutu teke azala père spirituel na ngai po père spirituel wana azape kaka mutu ya masumu ozoyoka na yango père spirituel na nga nzambe oyo anome ngai aza na makambo ebele oyo akoyebisa nga mpona yebisa bandeko na ngai ya mokili naza na mingi penza ya koloba surtout mpona biso peuple noir naza na mingi ya koloba nazali artiste comédien tango na longwe na minzoto tubando sala na ba vie maboki tanto to sisi na vie maboki na yeko sala lokoso show tuzalaki na benzenge ba oyo gratte-ciel oba obenga samba ba papa sekele ba kisita tout wana tuzaki na bango na lokoso show po ezaki groupe moko tuzako mema ba fanatique te tuzako zulaka ba fanatique côté to keili donc mutu nyonso fa sepela na biso mais malgré cela nous sommes abandonnés de nous-mêmes parce que biso tozaba icône mboko yo tozali ba koko ba comédien ya Congo en tout cas bo reconnaître biso tango toza en vie tango toza na bomoi ndenge bino moko bata français boloma aimons-nous vivants tala nanu vie kwedi aza kotambola na makolo kozela transport na po matete mais tango akufitala honneur bopesaki ye mais ayebi yango te amoni na yango te biso bato totikali mutu tomoni yango mais po biso pe tomona honneur wana bosunga biso tango toza vivant en tout cas bandeko nazongisi micro epa ya mama soki aza na bakestion kotuna atuna.
Vraiment, merci beaucoup. Qui papa n'a besoin de se présenter. Pe à lobby oye azali. Papa, tu es toujours un membre qui est pour lobby pour na marambo Italie vie kwedi pe à son âme et sikazali pour cette kabiso. Pour na tombe ya papa n'a besoin kwedi auto kabiso. Organisation ni bosali. Organisation wana ekouta na NTPC mutu akosala organisation wana. Po ya zalaka président ya NTPC awa na Nchango. Na yango likambo wana nga naza na ndenge ya koloba te po bakonzi bazali. Po songa na tutitolo bamona neti na lekeli bango. Ozomona yango wana nga naza na ndenge ya koloba te mende bakonzi. Président de la République son excellence Fati Beton. En tout cas kanisa biso yo oyebi minzoto wela na kaniso bosani minzoto wela te. Biso yeyo to bina bakaneton to bina lubelo tadi iyon ayo moi sima ezana bato mususu basi babosani image eza susu te role oyo bande ko jouer wana esalaki bazonga ba comprendre ke wana eza papa na biso. Role ngana za ko jouer na za jouaka role ya noko ya milezi. Bana misatu bakendaki feti na mboka moko boyi bakukuta na mwana mwasi. Siko tangu bazongi na ndaku bana mibali wana nyonso balingi mwasi moko. Siko tangu tata talibo alobi bino nyonso bolingi mwasi moko bona pesi bino biloko bokende kotekela ngai. So botekeli ngai bosomba eloko ngana lingaka. Bana pe ba déclarer papa kasi wana tuna nzembo. Ne wana tuna nzembo. Kasi papa otindi biso to sombela yo nini abibo sombela ngaka eloko na lingaka donc bakewenze bando teka bateki moko asombi kisi oyo emonisaka makambo musika moko asombi kisi oyo ekomisaka batu noki moko asombi kisi oyo elamusaka mutu soko akufi Bruta ba komi kuna na bazolakisa tata na biloko tata la boina tala mwasi bazako koluka akufi sikoyo mwasi akufi mwasi akufi toko sala nini penza oazaki na kisi oyo ekomisa batu nuki alobi ngai tata nazali na kisi oyo ekomisaka bato nuki soki tokei tokokoma sikoyo vraiment bravo nga sikoyo yaki noko mafura tangu tokomi kuna mobali oazaki na kisi ya kolamusa basi bato mutu soko akufi tubaliye wana bapaster bateyi bamasasi bazwezwe tozalaki wana basembani mutu na kupe mbala moko mutu atuntuki tokomela mbondo ngai na place ya mbondo na lobaka boye ngai noko na yo mafora oyo mona nga awa na yana 90 na est-ce que depuis que j'ai pondu j'ai bunda j'ai le macabre de quelqu'un ou appelant la femme de quelqu'un pour lui donner le ntsongi ou pour lui faire fuir la maison de son type ngai noko na yo mafora na sale mosala na dabaler na bebisi enkuru na murute milezi aujourd'hui tu es mourant le monde est un pays milezi nakomela mbono soki kobimisa nga bamentozolo ebimisa soki kobimisa nga badekarisi ebimisa soki kobimisa nga komba vert ebimisa alors tosuki wana ti ekendaki na suka mais na bapanzango pe na ba telefone ezoleka bapanzango na yango esalaki ebimisa yo yango nde mutu esala bayeba ngaya tosali boperete ebele tosali operete loli tosali operete mobutu mobikisi tosali boperete presque ebele nasala nini mais misusu wana nde eyebanaki te soko possibilité mutu a possibilité amonani ako seconde biso en tout cas
tokoki kosala biloko wana penza opérette wana yebana te parce que ti lelo banda biso totika opérette muto asala sous opérette azate pour lelo osala ngo il faut financement pour répétition nango et ça pièce moko esalaka répétition il y a 8 mois ou bien une année pour to bimisa pièce moko c'est très difficile en tout cas ndenge nazali ko senga awa en tout cas oya komona na ba moyen na ye o asepela no opérette oyo ke lelo ya koma boss akoka ko soutenir biso to sala pe opérette bon ngande nazali awa nasina yebisaki bino naza petia confiance en Nzambe tata leki ya Yesu porte parole céleste mobota masika na génération oyo Nzamba lobi na ngai biso bato mokili totika mayeto za ko sala mutu ya mwasumu akoki kozala tata na yo ya molimo te yo mutu masumu akoma wana tata na ngai ya molimo yepe wana bana na ngai ya molimo bodindana na fleuve soko tata ya molimo wela molimo na yo awelo ya ye tata molimo eza Nzambe bino tata en tout cas makambo ya Nzambe to memi yango na désordre na mabele na biso yango wana ozomona led moko bomona teke nazo sala contradiction mais ça on azomona baloba Yesu amema bapasi boshiko biso bato bamema bapasi tozolela pasi boshiko pasi yango bamemela wapi sikozoloba nini namoni okoti papa na biso leki ya Nzambe okoti pe na mambo ya Nzambe to profiter pe to tuna mbote mingi na ba mama na biso ba olanda biso mama Evala mama nanga mamicho mama nanga yuyu mama nanga mimi en tout cas bambote belé mama Valentine en France bambote belé papa na biso namoni okoti na mambo ya Nzambe olongo na mambo ya théâtre esalinga bien vraiment nena loba boy tozomona exemple ba pasteur na biso belé ba kompe ko sala musique ba kompe ko binisa balongo na mambo ya Nzambe bakere ya mo bazobeta na ba boîte de nuit ndakisa nzembo na biso zobeta mikolo pétage et salon dengeni okolo bani pona normalement ndenge tozosambela Nzambe na mboko yo bazosambela na plaisanterie Nzambe azotala mayo tozosala te Nzambe azotala kati ya mutema ya mutu po nakokende pa pasteur aute yanga ndenge kokimi akoyeba kati na ngati ozomona nakoki kobenga ye pe tata ya molimo te nga sino te mutu apekisi Nzambe apekisaki nga église abi nakende lisu be église te nga bi tata Nzambe kasi be église yango wana mutu ezosimba biso be église mutu ezosimba biso alobi ezosimba bino te eza nango kaka baplaisanterie ya pamba apekisaki ondeni na ndoto na vision te alobaki na ngai natika kosambela Nzambe ya bato na vision te mpona voyage pa na ye wana wapi epa ya vanda mais namonaka ye te nayokaka ye koyoka expliquez biso no bien to comprendre te o voyagera pas na ye na ndenge nini moyo comprendre za te po Jésus azako loba oya moninga moni tata bato aseri wana bazako comprendre te po makambo ya esprit moyen mutu a comprendre ngo ezate po azotala bomotu azotala bien matériel azotala o azoyoka ozomona mais Nzambe yaka na makambo moko o bato bakomona impossible tala ndenga salaka na Noa tala ndenga salaka na David tala ndenga salaki na nani oyo na Salomo ozomona yango eloko moko ler moko baye kolongola biso mayele ya bonzambe bakoti biso mayele ya kotanga poto zala ambrouillé parce que soko tali bien Salomo akataki makambo basi mibale bawelaka mwana zaki na diplôme à droite na mayele ya Nzambe alors sikoyo tango alobi na ngana sambela Nzambe bato te ngana titeti na ke église tango na commune église pasteur abandoteya Jésus est le lion de tribu de Juda et nous sommes des brebis muto alingala lobi Yesu azali nkosi na Yuda biso tozaba mpate le na calculer ngalobi nga mpate na pusa na pembeni ya lion et meko liangate yango no moni loko na banga po Jésus azali lion ngana zampa mpate ozomona mais sikoyo eloko ezobomisa biso ndimela Yesu okobika mais Yesu alobaki oya kondimela ye akosala makamusi koleka ye mais lelo bazosala makamusi te lelo kaka
okozwa musala amen okozwa libala amen okobota amen sikoyo mwana mukazi alaki na église ya kokisa nanu agite tango akoloba okobota amen ya mwana bana miteba zobota pamba pamba Salomon akataki makambo basi bibale bawelaka mwana est-ce que azaki na diplôme à droit Joseph alimbolaka ndoto ya Potifar est-ce que azalaki théologien moni eloko yoko boma biso biso bayindo surtout normalement biso bayindo po nzambe asala biso pe na lolenge na biso po nzambe alobi sepela ndenge ozali sepela na makambo na pesi yo kolula ya muninga te nzambe apesa biso balangi te apesa biso balangi pourquoi to boya balangi na biso tozali kolinga balangi oyo na avion eye na bateau malamu na ndaku olio lakisa mwana noki Congo yozo lakisa ye français mais français ezali idolâtrie c'est par la langue qu'on voit Dieu parce que neti biso hein mu Congo mu Yanzi mu Teke mu Ngala banani bayebaka ba zoologie na munoko mboka na bango nzamba tikaki ekolo moko te na bazala étourdi hein parce que tant mundele nano ayete kokwa mu Congo ayebaki botanique na munoko mboka na ye akabuli banzete nyonso na zamba nzete na kombo nango hein soko pa pikuli nzete azotangelo parti ya nzete na munoko mboka banyama pe idem koko ayebaki calcul neti mu Congo mundele nano ayete mais ayebaki calcul neti soko azana 30 soso na ye azoyeba ngina ye nsusu makumata matatu imuteke pe soko azana 30 soso na zoloba mendi bantu makuma turu soko pe alemi satu azoyeba kendi zitatu zisele makumole yensa mbwadi ozomona alors langi yango wana nzambe apesa mayele na bakoko na yo langi yango wana nzambe alakisa nyonso na bakoko na yo langi yango wana nzambe asololaka na bakoko na yo sikoyo yo biso bato tozoya sima tobwaki langi yango ndenge nini biso tokozala inspiré tobwaki langi oyo nzambe ainspiraki na bakoko na biso ndeni biso tokoinvente ndeni tokoinspiré po nzambe mayele na ye ematisaka sekomatisa yango no moni na lobaka français soko na lobaka ngo pona souci ya Minerval tata futilanga na sepelaka nango te éducation physique na récupéraka yango dimanche kasi mvule nokaki naza sote ba maya mvula te wana récupérer Minerval éducation physique alors soko talibie français tina nazalaka nango confiance te batangisi biso alphabet française A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, I, Tina Z. Tina Z. Si vous mettez alors bien, bon, totangi alphabet, à répéter mon balébélé. Avec nous, comme il a gâteau, na legi na tableau. Na tel alphabet, lettre G, exact. Bon, na comme gâteau, ndengeni. Ngabina maître c'est impossible. Abi pourquoi impossible? Ngabi tan l'alphabet wa lettre G exact. Moyena comme gâteau exact. Si comme maître commis ati G na moni mystique. Ati A, ati T, ati E, ati A, ati U. Albi on écrit gâteau comme ça ngabimo. Lettre one est gâteau te mais c'est GTAU. Pourquoi ENA-U, ENA-ANA-I est comment O? Bongo O wana natanga gina alphabet. Eke wapi. Boka mata E, A, U, botiango O. Ozomona, eza ba lettre moko, français eza complication. Alors, tango ba komi genou. Ngape na landi maître ndenga lobakiti. Na landi maître. Natangi genou. Maître lobi, non, ce n'est pas genou. C'est genou. Ngabi oh. Mais neni na gâteau, gâteau. Ah wana genou, genou. À ce que ça va lettre lesbienne. Ozomo. Biso na lingala. To lingala za riche. Parce que biso na lingala ko pumbwa. Bango so. Zoba so. Katini so. Oya caché so. Tala ba mo. Bazana ba mo.
neti biso ndeke apumbwe muyibi ayibi avion emati mais yoka bango l'oiseau vole les voleurs volent l'avion vole boki est voleur yango ozomona soko tozali kobebisama parce que toza na lolenge nzambe asalela biso te balongola biso ki biso eza neti balongoli manga ya mbeli gu batiango manga sende omona ngo bien te kasi bamindele te balongoli biso bo biso bakoti biso kibango yango nozomona te makambo ezoleka na Afrique nyonso bakoloba na biso ezala mabe ezala malamu tokondima ya yango po eza mayele na bango tozotambola na yango tozotambola na mayele na biso te moye to revendiquer eza te biso lokola nzambe sa fungoli biso yango wana nazoyebisa bandeko na biso bayindo tolinga tozala na bomoko. Pourquoi soko mukonzi moko atelemili tosala États-Unis d'Afrique balingaka kaka bakotsa baboma ye bango te baya koboma ba utiliser kaka yo muto mayele oyo tanga oza mayele bongo wana oza mayele ba utiliser yo oboma muninga na yo ndeko na yo na batu mususu est-ce que oza mayele oza mayele te po mutu lokola ngai na kolinga teke na boma ndeko na nga africain parce que toza lupangu moko Afrique clôturé l'océan tala baninga ne bapanzanaka français akokene na Belgique akokene na Suède akokene na wapi ndenge alingi mais tala biso nde batia biso ba limite parce que ils savent bien si les Africains se réunissent ils ne seront plus forts ils ne seront plus puissants ozomona Kongo tala biso ba africain toza batu toza makasi yango le mona lobaka bolingo ebanda na biso ba africain obo comme ça yesu bolingo bolingo ebanda na biso soko bana Israël bakufaka nzala bayaka wapi na Egypte te Egypte wana ezalaki otozo mona lelo te ezalaki Egypte ya ba noir soko biso to boyaki to lakisa bango bolingo te bozonga na mboka na bino balinga ko kufa te balinga ko kufa est-ce que Jésus alinga ko botam siko Jésus abotami Hérode akaniliye po aboma ye bakimaki wapi na Egypte soko to boyaka nde Jésus akola eza histoire ekomami na Bible Jésus akoli po na biso biso batu to banda bolingo liboso et puis peut oza nango ti lelo po biso to fabrika minduki te to fabrika biloko ya mabete ke bebisa mukili biso toza bato bolingo surtout tala congolais ndenge ayambaka apa bolingo po to mona so total ba téléphone bango ba fabriquer parce que ba outillage nyonso so sala ka téléphone et utaka a na mboka na biso Congo pourquoi kasi tu ko fabriquer so totali ba biloko epelé ba matière toza na pétrole toza na or toza na cuivre mais to ko sala loko parce que bango bazo sala biso ba bango bazo sala biso ango po baza ko utiliser langue oyo nzamba solola na bakoko na bango bazo tripoter tala nanu mais liwa misusu ye na mabondeli te na banzembo te neti nzembo ngana zoloba ngana yoto zoloba po toza na mutema te soko nzamba pesa biso mutema te nde tolinga koloba ndozo vivre siko yo nzamba pesa yo mutema zokendo yembele lisusu kamata motema nanga nyonso po soko nzamba zi mutema na ye yo nyonso okufi foti na ye yo mo muto lobi azwango te poko zwa eza kozwa mais soko yembi yango boye kota na motema nanga na molimo na yo na tambola ndengo lingi ponga na longa nyonso ozomona nzembo mususu yango oyo memanga na likolo molimo mozanto memanga na li ozoyemba one sengo nzoko ozoyemba liwa po Yesu avamata likolo asalaki nini akufaki te
Ah. Petro matal koloba nani ba otika là. Ah été. Et puis Jésus a oya na yete. Ya solo. Na bando ba. Na verset. Te kasi alobaga oya lokola muyibi. Ah siko biso na Congo bazotinda miyibi na kanya ya makasese. Soko yeba kutinde kuna yango na zobanga ne ko yati. Vraiment. Yangwana zotala vie à biso ba africain to bongisa makambo. Et puis penzamba zana kanda. Merci beaucoup. Oh bo kabila nzambe nzambe yusutu ko nzoka basengela kanga mbongo. Vraiment. Abando koma bambongo na ye. Soko bambongo basengela kekendaka wali. Na yebite yango na penzamba bando koma bambongo na ye. Mukolo ko sale inventaire oya kozana manka etali ye po basenga mbongo nzambe. Oui. Netinga le Londres n'a déclaré pas président de la République. Son a commis kuna. So va pesi nga na pesi un dixième. Ye mutazana. Boniko. Émission bolanda ontina suka. Merci beaucoup na papa la biso. Yangwana na pesi petit na ngai mama wole mbote. Na pesi Bilton Fambo mbote. Na pesi Nicole Mwanantimba mbote. Junior Bitatu mbote na bino, Phil Bola papa elengelengi mbote na bino, Gilles Vasimba, Gode Mapeza, Congo Dianto Tila, mbote na yo mingi, tuka vie pre, apesa kaba numero tro, bozo kipe yete, bozo tala yete, tala nde na vandi yako, po nzamba sala mabumwa vitre te. So nzamba sala ki mabumwa vitre, na linga ko lobate, na linga ko tombola kaka chemise, bolinga mona tala ndambo lipa. Tala mai, me lipa pe ya kudefa kaka. En tout cas, mboko yo. José Wanduka, tomona nagi na yo, mbote na yo mingi, ndengo za na kati ya mabele, mbote no mingi, bato kuna pe bako tindela yoke, tala vie mutu na yo mafura, atindeli yo mbote. Sangote donki, to ye bako analyse makambo. Po, nga choko na kendege na nga eglise, nga so na kendege na nga église te vraiment natalaka na télévision d'enseignement ezali éparpillé okuna koteya ndenge mususu okuna koteya ndenge mususu okuna koteya ndenge mususu programme exact te sikoyo bino bokabila nzambe pona misala ya na ye bamama bakosa bino yoka misala nzambe bolingo boboto bondeko et puis pe misala nzambe yango wana kiti ata mukolo moko te kosamba pa nzambe micro ata mukolo moko te kosamba pa nzambe et puis pe yo mundimi mukolo kokufa nzambe mukolo yo kokufa ntango nzambe akosambisa yo pasteur akoya okotilo te ke ayaka église apesaka mabonza apesaka bofrande akokotila yo te ndeko luko omibongisa yo moko pour Jésus alobaki les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ndeko place ezali luka molimo ya nzambe etambusa yo senga parce que ye moko alobi oyo akoluka nga akomona ngai nangwa nazoloba tala telefone na nga vraiment mutu oyo mpenza azosepelisa bino azala na telefone ya boyo. Bon, merci. Na pesi bino numéro nangai plus 243 85 345 22 14. Siko nasukisa kaka na nzembo ya binafile na nzembo ya binafile. Wana ndenge ya bayanzi na bateke na mekako koko boya yo me ba souvenir yale obendangana soke na koluka muru mususu ntango mususu aleke yo na mabe ebongi na bongisa nzere nanga oyo etenga mango ye ntango mususu ekoki kobora mboma bolengo tata mwasi ayale na probleme ya lovongo ya yampe ayale na probleme ya love muru nyonso ayale na probleme ya love bongo lisusu nzembo mususu pe ya bina filega po na lela peti yango dansi na lela yo for bina fi
oyo lisusu moro nyonso ayale na problème ya lovo tata na mama ayale na problème ya lovongo sikoyo mususu lisusu yango mpona lela yo peti na nga bina file osala banzembo danse bon na yebe bakotona oyo landela ye nene ongwa ye oyo loba ayani lokote iloko ayana ngongwa ye birmo yebete sekele ya motemo ngano yebe samorote iloko bolengo. Alors na pesi numéro na ngai bandeko en tout cas bosunga viena bino naza koko ya ba comédien ya Congo en tout cas na kozala ka boyete pardon bosunga nga surtout likambo téléphone po numéro na pesa ka bobenga gate po bino bolingana bino WhatsApp soko nini internet en tout cas naza na Android zalite ozomona tala telefone naza utambula na yango ngai mafura ser nanga dele na kata mikili bossen les boss secret tela les boss secret tela sacré lo ba mabe sacré tela les boss sacré tela omoni mubimba nanga tu as vu mon entier ouais. Vous avez vu mon entier, comme vous avez vu mon entier, je vous donne la salutation. Parce que ce qu'on si bien. Bonjour les ambotete à Bandegonanga. Bonjour les ambotete. Bonjour les ambotete. Ce que c'est la gambote, n'est catholique, basambelaka. Je vous bonjour Marie, Mère de Dieu. Mais basambela, je vous salue Marie. Et puis na biso na lingala losako na bino nyonso na batu bolandi ngai pardon bandeko na ngai soki naza kolela nga nazo sepelisa bino bebo sepelisa nga te nga pe nazo teya bino bebo sepelisa nga te en tout cas bino moko boyebi boyebi penza pasi oyo eza na mboka na biso Congo mais likambo te nzamba tuta mitema na bino numéro yango wana sina pesi na yaka na WhatsApp te donc numéro ordinaire je vous signale en tout cas na linga bosana Métis Congo oyo tozali en collaboration Métis Congo na awa Papa Zapata mbote na yo Fayulu Patience Fayulu mbote na yo na sepeli makasi na nengo zana kati ya mabele mbote na bino nyonso bato bozana kuno na tangi kombo te nazome mabino na mutema poso na lobina tanga kombo télévision zalaga air. Vraiment merci mingi na balandi nyonso ya la grande découverte. Merci mingi boko tabo partager boko zala jamais déci to comme na biso na fin émission na biso awa tozana espace moko donc ba biso kitoko til que ça propre eza bien makas na njili en tout cas so boye awa chez les boss ngana benga ka boss patron secret tela sacré